bina sali po mulingani tanga masolo boucle. Au fond du nassé. Tobakisi maboko mpona lokumu na Nzambe. Amen. Nkolo Yesu apambola biso. Kombo na ye ekondisama na pombo na lelo. 40 jours, ezali 40 jours, il y a changement, il y a vie. Amen. Changement, il y a vie à monde. Amen. Autant que mon souci, yo le bagé, changement, il y a vie à biso. Et là, dans le but, changement, il y a vie à monde. Amen. Ce qui mon toit ne peut azali awa, aba qui s'était ma bogo pour la communauté. Zambé, il y a Abraham, Isaac, Jacob. Zambé, il y a apôtre Jacques, puis Zamba, l'homme de différents. Amen. Abakisa, Mosusu, Isika, et Bimaki Nazela, évangéliste. Amen. Alléluia. Amen. Yango, naibisaka yo. Nanda kwa Nzambe eza esika ya kocha loboko na litama te. Amen. Amen. Soki omesani kocha loboko na litama lobake oza mwana Nzambe te. Amen. Me mwana Nzamba sol longola loboko na litama. Amen. Muntoyo toyeli na poko na lelo na ebisaki bino akufi na kembo asepe na kembo pe amati amen moko te na se na moi oya kokali na Nzambe tozobela poko na azate loba azate bakisa sans effet il a quelle la famille na yo sans effet. Il a quel bantu quartier sans effet. Il a quel ya mesa na yo sans effet. On est ça musu bazola kila bango na mesa. Amen. Meso ye bota mesa musu te. Amen. E ba longa esika moko. Amen. Moto ya yebisi yo eza maladi moko oyo koko lokakisi. Pour ozo guérison au côté de la pharmacie oyo opimi ils sont les athées mais soki au symbole misu na yo likolo ezala kisi moko eleki bakisa mokili oyo c'est hier peta kantonga ozo ko tota pasite amen parce que ozo mon ozo kangote amen pas azongisi tonga na ye yo pemba na moko ozali na posa kosomba kato te tela ngene kosomba kato omeka boye makolo ezwa mobimba makolo yo ezalaki boye te moto wana ye na kisi na ye abeti obeti na kotango ozomona bato baza lokunya na moto oyo apesi biso pembe ezala nganga ezala oyo azanganga te pema oyo eza moto moko apesi biso lelo oyoki babeta maboko mpona moto wana kende oloka etako te mosusu koloka bato wana te. Haleluya. Naza sir na Nzambe oyo asangisi biso awa abongwani te nakobondela biso bikambo. Amen. Amen. Nazala esengo mingi
ya komona yo ozali molende na 40 jours. Amen. Moïse a ibisaki Josué pona bato. Pona banani. Pona bato. Ba bilombe. Pona bato pona te. Amen. Ngai na matili kolo ya ngomba. Josué kita na descente. Nalingi banguna oyo o bazobundisa bana Israël po bakoma na destiné te. Lere nazotombola maboko likolo nde bisika bango bazokufa. Amen. Amen. Maboko na biso totombola likolo na kati na makanza oyo pe komina ngiringiri pe mboka mobimba ya RDC banguna bakokwea. Amen. Amen. Bakolonga Nzambe te. Amen. Haleluya. Amen. Na yango tozoleka na nzela ya kobozela Nzambe. Tozoleka na nzela kobonzela Nzambe. Kopesi biso bapanye. Naza na posa na bato bayebi makasi ya Nzambe oyo bawuti kote ya awa. Eza bato mosusu bayebaka makasi ya Nzambe te. Me nalobi na posa bato bayebi makasi ya nani? Bayebi makasi ya nani? Bayeba makasi ya Nzambe te. So alobi azali obi azali. Asalaka so alobi ki asalaka. Amen. Me ngana na posa ya bato bayebaka makasi ya Nzambe oyo bakobonzela Nzambe 10 000 francs congolais. 10 000 francs congolais. Bato bayebaka Nzambe. O bakobonzela Nzambe ka 10 000 francs congolais. C'est bato nyonso baza bayebaka Nzambe te. Moto oyo ayebi makasi na Nzambe oyo apesi biso peme ya bomoi, oyo apikisaki évangéliste Dadi esika oyo bato balobaki ete akoki kotambola te, ye wana azoya na kisi na ye abeti genou ezonga. Amen. Atali mwana ya mama chance aye na kisi na ye abeti biloko nyonso bimaki na nzoto elimu. Amen. Opération ya Nzambe oyo toyeli awa nazoyebisa yo eza na cicatrice te. Soko yebaka te na cicatrice. Mais opération mokili oyo ozomona cicatrice tete bazopeso bakonge, mais epa na Nzambe konge ezalaka te. Soki opere yo na botu tongo ozozwa bido ya mai ozotia na moto bato bazokama. Mais ya mokili oyo soki basali opération zwana 3 mois ya kopema, zwana 6 mois ya kopema, zwana 8 jours. Amen. Est-ce que tu peux mettre dans un bon mabo?
000 francs. Vous avez 5 000 francs. Il y a beaucoup de ça. $5 000 congolais. La vie c'est $50, mais 5 000 francs congolais. Zamba Pambolé. 5 000 francs congolais. Aboto mosusu zo 5 000 wana zo sumba mulanya ngoyi. Amélie akoti na ndako na ye soki mwasi sali soki nini soki apimele biloko akolia po alobela mwasi pe fo amele mulanya ngoyi. Amélie mulanya ngoyi ekomi kotambola makila mwasi nzopa yoza mwasi wana nde mulanya ngoyi ezosala mosala. 5 000 wana lingo pesa nzambe. Za 5 000, 3 000 francs, il y a quoi pesa nzambe. Pesa amen. Pesa amen à balong. Simba offrande nyonso zanango, simba galat oyo zanango yaka opposé l'ensemble. Simba galat, simba offrande, lycée kwa yabana na yo, opposé l'ensemble, oyebisa nkolo liloba ya lelo elo atangai. Salut prière. Rapidement, il y a commencé l'ensemble. Il y a commencé l'ensemble. Tobeteli sabe maboko makasi pona lo. Alléluia. Amen, amen. Tika ya lola apambola bino. Nazo yebisa yo ba communiquer poto kende osala clôture eza lelote. Clôture ezali na le 30 ya mois oyo. « 40 jours ezali kokoba lopi okozala bipai boye mpona kobondela nzambe oyo apesaka biso pembe. Bien aimé, okozanga mbongo me kozanga Yesu te. Amen. Okozanga mbongo ozanga Yesu te. Yesu oyo tozoteyi na poko awa ye moko aza mbongo, ye moko aza libala, ye moko aza mopembo, ye moko aza sante,
Yemoko naza guérison. Amen. C'est zanga nyoso ozanga Yesu te. Peso ko zana kondima ke yemoko azali mbongo ko bima na yo dengo zo bima awo. Porte ali pa mo les ofonga mela yo. Soki ondimi ke yemoko aza guérison. Kaka ndengo zo bima awo. Maladie nyonso ya miyom ezotikala awa. Nalobi ezotikala awa. Oye moko amemi nyonso. Lobi priere ezali na 16h30 à 19h juste. Lolenge moko na mardi, na mercredi, na jeudi, vendredi, toziaka pona ko bondela à partir à 15h à 18h, pe tozongi pona ko sala veiller na boto. Alléluia. Amen. Biso to kolemba prière te. Na vie chrétienne, ce que vous semblez te aux chrétiens te. Na vie chrétienne. Olala na ndako lengi na lengi mususu te na pomo ya Christ pour ça le sambo il faut aimer la yo chaque jour. Amen. Talana ni muto ezo mela kare soki ameli yango te ndeko nanga na yidi sayo akokata koyiba. Amen. Pendant tongo ti 11h melite yo monike moto ta mosusu apemi na ndako njoka apemi déjà azoluka lukolo yango moni bato bazoka liboma na moko bazomela cigarette soki azoleka na nzela amoni ata mwa eteni ya moke asalini akoloti yango apelisi yango azokenda azomela yango tokoleba veye te veye ezali. Alléluia. Veye ezali. Samedi tokosambela te na tosala veye wana il faut comprendre ezaka journée ya samedi. Amen. Dimanche kuna oya le 24 toza na prière na tongo. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier na tongo. Pour la prière, il y a 11h, 12h30. Banyos Oyo, Basalik Oya na prière, il y a 11h. Semaine na bino, Basalik Okoba. Lobi, Ozangate na ba 11h. Ozoba na prière. 12h juste, 12h30 aussi. Amen. Papa Chamboui au Kambabiso lobi na soir. Amen. Papa André au Kambabiso mardi na soir. Papa Élisée au Kambabiso mercredi na soir. Papa Johnny jeudi na soir. Papa Sanya vendredi 15h à 18h. Papa Élisée 0h à 6h. Amen. 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 Pour la prière, il y a 11h. Papa Johnny à Kambabiso. Prière. Il y a 11h, il y a mercredi. Papa Chamboui au Kambabiso. Prière, il y a 11h. Il y a mercredi. Papa Sanya au Kambabiso. Papa Sanya au Kambabiso. Le sous na jeudi. Papa José Zawabi. Ok. Mokolo, il y a jeudi. Papa
André Aokamibiso na 11h. Vendredi, nous allons appeler à 11h. Amen. Parce que nous y a 15h, 18h, et 11h, puis nous allons dire. Amen, amen. Nous allons dans la deuxième étape. Église, Oyo esangisi biso awa Oriankolo, ezali na kombo ya grâce et vie. Amen. Grâce et vie évangélique, délivrance et prophétie. Amen. 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 Apôtre visionnaire, Jacques Mindele, les réseaux d'éléments, vous avez été dans Zambé, Maboko Makasi, pour la Makasi. Amen. Tous les cas, dans la présentation, Oya tei awa mokolo na lelo ata bomoniye yebake kombo na ye évangéliste dadi tango azotelema bozobeta te azongisa mosusu bisike utaki zamba bakisa benza. Amen, amen. Zambe akoki koloba na mutu aliboma, Zamba ko koloba na mutu normal, Zamba ko koloba na ndoto, Zamba ko koloba na donc lokola za supérieur, esika nyonso ya linga loba koloba na ye. Amen, amen. Tikali komona na linga zoya po avanda kawa te, ayaka pe awa pona libota na ye eza awa présidence na ye ezali libanda ya poto yango Nzambe asali ke ye na biso tosangana na mokolo na lelo mpona kolesa libota na Nzambe liloba na Nzambe. Alléluia. Maintenant atamboli ye moko te azali na basali na Nzambe tata moni bakombo awa te papa hôtel malikolo to ya babino na merci beaucoup papa Nzambe apambola bino Nzambe apambola bino makasi mosala ya tata oyo eza monene. Amen. Bao bazo sala ti lelo oyo bazaka moke yo soko komona basale bile boye papa Élysée baza kuna ba ka musala oyo mukolo musala lobi musala ngai eza monene elanga eza monene mais bawe bazo sala ti lelo baza boye. Alléluia. Amen. Amen. Na lobi ti lelo baza boye boye c'est-à-dire ba c'est que musala eza monene fo ba musu babima bakota na sena mai bate ya sangmala pona Yesu oyo. Amen. Ba musu bate bana nzela ndenge bato bazoleka wana bate ya sangmala pona Yesu. Ba musu bakota na wenze bate ya sangmala pona Yesu oyo. Musala yeza monene biso toza moke. Amen. Yango na sepeli mingi ndenge ba accompagner évangéliste Tikanzamba pambole bino makasi. Amen. Tozobosana te évangéliste Papa Mathieu nayebi ke boyoki epe awa. Alléluia. Azalaki ya 40 jours nanu boyambi bate papa na bino jamais na kokota na bato oyo baza bongo bongo bato baza kati. Amen. Et puis évangéliste dadi pour kota na chera awa. Amen, amen. Pour que tout cet esprit
mukolo musala yango soko moni na pesi mutu micro po atei yeba que l'homme de différence à moi parce que bitumbe salaki groupe ezaki mobimba makambo ezaki bien naye komona ke no esika bana ya moya bazalaka molili mpe ebundaka po akotaka place wana me tolongi nalobi tolongi mama évangile Matthieu tobeteli maboko makasi amen amen na bazi tokomi na suka me nazalaki na bosenga meme ata lobi meme ata lelo tokopesa mokolo grupo wana $20 même $5, même $10 et papa na tongo na kona babina sali po mulingani tanga masolo boucle